Hello, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Na base bola muki malamu, biso ça va. Zamba zamba tela biso ki miezali et vous pouvez côté la bino ndenge ni boza bien. Est-ce que ki miezali? Oh, on est le 31 décembre 2022, dernier jour de cette année 2022. Donc le 31 décembre 2022. Nous sommes le 31 décembre 2022. Merci pour Nzamba zo batela biso na mape na bolingo na ye Nzambe amo aza ko batela biso na pesi Nzambe. Merci beaucoup. Donc tout cas quelques heures poto banda tokoma le 1er janvier 2023. Oh, Nzambe asala biso vraiment grâce. Nzambe asala biso grâce. Voilà, Nzambe asala biso grâce. Là na ko sala moi quelques courses. Na boucherie. Je vais traverser par où là? La boucherie. La somba viande. Baby. Nazakananga amoureuse de la viande. Voilà. Je suis allé. Voilà. Je suis venu pour faire quelques courses pour cette journée de fin d'année là, le 31 décembre, hein. C'est à moi quelques courses. Là, ça va viande pour ce soir. Ok? Le lieu à réveillon. Le 31 décembre, nous savons qu'il y a un réveillon. Moi, je fais quelques courses. Merci. Merci beaucoup. On a fait quelques courses. On se dit à tout à l'heure. Voilà que merci. À tout à l'heure. Dans un magasin. À tout à l'heure. Bien manger, c'est le début du bonheur. Tumba déjà. Tumba pour un réveillon. Bien manger, c'est le début du bonheur. Bonne année 2023 à tout le monde. Bonne année. Bonne année, bientôt réveillon. Bonne année 2023. Bonne année. Baninga tumba déjà. Tumba. Et voilà. Là, c'est bon, là. Je fais quelques courses pour ce soir. Là, maintenant, je rentre à la maison. Je rentre chez moi. Je vais me préparer pour ce soir. Pour le réveillon. Lobby le 1er janvier par la grâce de Dieu. On est encore le 31 décembre 2022. Hein. Demain par la grâce. Comment le 1er janvier. Là, je rentre chez moi, je vais assaisonner. Je suis invité ce soir. Je vais assaisonner la viande. Et voilà, on a tout à l'heure que Nazaki Libanda, Nasali moi quelques courses. Ngayosko Nazongi, Wabino Maman Ilia Nitu. Merci beaucoup surtout au bout disposition na bino pona ota mama il y a ni tout pona koyoka maman il y a ni tout quand na otokolo ba ketoza le 31 décembre 2022 nzamba za ko batela biso dans quelques heures awa tozokota na le 1er janvier 2023 par la grâce de Dieu nzamba mazo batela biso poto banda mbula eska 2023. Merci mille bandeko nanga. Moi conseil à muke na bandeko oyo botala kabiso po chaque jour. Faut boye ba kebiso ba oto saka ba émission bato ba benga kabiso po na kopesa biso ma solo ceux qui mutaye azan li solo ndena baka toujours. Ah, pas ça du vrai du vécu. Oh, ma compréhension va vivre à solo. Il y a un des kaka awa na katia émission à préparer nous pour le mariage. Papa bele va sepeli maman ni tuna sepeli makasi pour mater na yo penza esali. Na moni ke mama penza na katia ndako abandi ko changer. Pour na mona ya kasu ka sali ka mwa bilinga na zuka mater maman ile anitu na cheli na bi o azolo ba o azamoninga no mwasiti boyete yo kasko makambo azolo ba pona nini yo sala ka bo yo poko sa bola muté. En tout cas esalinga esengo po ba papa musuba lobi ba maman babandi ko changer. Ba
maman baza ko changer muke eza bongo ba maman na ngai ndena ba toujours que Michel ngaza apona obebisa te eza apona ko bungisa soko moni yango ta mosusu na ba toujours que soko za mutakanda kotala ngate pour sepela na ngate soko poza fanatique révolté fanatique la si muto azaki fanatique maman il y a nitu lobi a se révolter soko se révolter okubanda mona mwa musuto à travers au moins émission za kitoko yozo zango kaka mabe pona nini parce que oza fanatique révolté yango na basoza mutakanda kotala ngate pour sepela na ngai te o sepela na makambo nga na zolo bate to pour sepela na makambo yo nga naza ko sala oyo elongi le 31 décembre ya sa maquillage elongi le 31 décembre 2022 yango yo esukolika apamba na parole mafuta te esukolika elongi le 31 décembre lobi faut ko dozaka ko cha ya mabela akamba ya mabete ko cha mabela akamba mais mo fo sa nini ko dozaka pa mabela akamba pe et puis ça poso voilà bandeko moi conseil aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma complice. Toza le 31 décembre. Oh là là, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Bota mama l'amour. Mama mette abata papa et deux diawakana. Joyeux anniversaire à toi ma complice. C'est la mienne. Nengo benga rangai. Ma mette nanga bata papa et deux diawakana. En tout cas, ya Suki Sambula. Le 31 décembre. Des ambota manaye. En tout cas, je te souhaite que du bonheur. Nzamba bolingo azala na yo. Abatelo lisusu okola onuna. Osimba peza bibende. Okoma peza mobange. Omema bakoko. Omema na bakoko lotala. Champagne yango. Ça c'est pour toi. Yemete nanga bata papa de dia. Quand mon champagne. Na okemele la champagne. Encore paye mon la fête. Le 31 décembre. Les appels mon la fête. Voilà champagne nanga yango. Nazo kende komele la champagne. Ma mette champagne yango. Ça c'est pour toi. Yo pe ko musika na Toulouse. Fala ko zala to pete yango to sa nini to sepela. Yo pe musika ngo na Toulouse ma mette vraiment musika ngo na Toulouse mais na moni non kende quelque part trop mais le champagne pour na ko mela ngo nga mote. Photo mela ngo na bande ko mususu o baza to mela champagne. Mbota mama l'amour. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mettez à bata papa et deux diawakana maman Vanina. Joyeux anniversaire. Babizuna ya mwana yo mto succès na suka mbula. Le 31 décembre ta mbula les aussi là. Ya mettez dans bata papa et deux diawakana bota makate. A botami. Na bokele ba follow la, bokele ba fleur. Voilà ba maman na bandako lobake. To meka ko changer ba mama ko bongola mwa bizaleli losambo ezalaka na maloba teke naza muto losambo na sambelaka te losambo il faut ezala na bizaleli yo muto nde ko lakisa ki muto aza muto losambo bizaleli ba mama to bongola bizaleli to tika bizaleli ya mabe to za bizaleli kitoko ba mama surtout ba mama mingi na poto awa ba changer bizaleli ba mama komona ba mama mibimba ba mama baza na munoko ya kofinga les insultes kofinga bongo siko soki bino ba muto soko mi mikolo akoma kasage soki mikolo boko finga boko edikeni na baleke boya na sima bongo bano babotami bano toboti education ni bakozwa so baza komona ba mama bako finga na ba voice ba mama bako finga na ba internet ba mama bako bunda na ba château rouge ba mama bako bunda na ba château d'eau education nini oyo bana bakozwa. On donne ce qu'on a. Maman, ce qu'on boza muto munoko kofinga, sala makasi longola muto kofinga. Ce qu'on boza munoko kotonga, sala makasi longola munoko kotonga. Et bongo ba oba enregistre rabatu, bovandi na baninga, bozo solola, asa fini enregistrement. Au moins ya zolo ba mukie, yo kuno zolo bozolo ba aza ko enregistrer yo, akamati matière wana abombi. Mukolo mwa likambo ko bima, nazana ba bombe, ba bombe pesa kana ngo pete parce que Nani, comment il s'appelle? Poutine a quand même écraser Ukraine en un jour. Les autres combien a combien de mois? Dans la vie, il ne faut jamais être trop sûr. Vous allez rappeler ça sur, il faut faire attention. Poutine, grande puissance, a quand même écraser Ukraine en un jour. Mais Ukraine a tenu la tête. Donc, Keba,
faut faire très attention na mokilo batu takatolo te o ngai te Bible les autres ça batako tout tolo to meka ko changer ba mama mafinga est-ce que ceux qui mutoza ko finga moninga oza fier na yo na mafinga ozoka bien tango ozo finga ozo ke sengo osilisi ko finga yoke wana hallelujah yendeke bereke shoto koko boroko yendeke bereke naza témoignage au pesa ngai nzamba lingi bongo te moto asambelaka bayebake na bizaleli na ye to meka ko bongo to meka ko changer ba mama po ba oyo bazwa na sima baza na éducation malamu baza exemple ya malamu munoko ko fingeza malamu te munoko ko fingeza malamu te. Merci mingi na bino surtout bolinga mama Elia nitu obo disposera temps pona kotala to pe pona koyoka mama Elia tinana baraki ya mission nga eza pona obebisa te eza pona ko bongisa na kopesa merci na magasin na biso o to bengi Wenze ya Gambela. Lobby, mon amoureux de Marie, mon 1m85. Alikana kiwana. Merci na maman Micheline. Kuba sadi langa, kuba di langa, kuba mela maza makiozi. Maman Micheline a tinde linga makaya bo lobby. Mela mwasi na biso, imwa be anga semeki. Abi mela mwasi na biso makaya bo mwasi na bango ngo ngai. Mela mwasi na biso makaya bo en tout cas. Oh, cadeau à fin de l'année, maman Pessinga Boué. Merci mingi, maman Micheline. Oueza Gambela, bande kosoza posa, kende kosa bakos. Kende na oueza Gambela, maman nanga sala bakos. Tala makayabo kitoko makayabo. Boko mona pena ndenge na rolamba. On a mis no bon makayabo. Ou te pa maman Micheline. Na oueza Gambela, yangoyo. Mbisi nanga pe yaki bande za pe quelque part ti le lombisi pe. Nano komelinga na ndaku te. Toko tana 2023 na mizeli mbisi te. Et voilà, tu vois la linga femme manioko, na funa manioko. Et en côté mais femme manioko c'est mon mari qui a acheté. Il faut na manioko pour ngana linga kolia femme manioko. O baloba benga mulu to femme mulu to ngana funa manioko so za na besoin ya kosomba funa manioko boye o banda kolia femme manioko netinga na linga kolia femme manioko. Komitu misate kinena Wenze ya Gambela o kosomba funa manioko. Okosoma biloko nyonso oyo oza nango besoin mpona ndako na yo en tout cas nyonso eza kuna na Wenze na biso ya Gambela. Na mokolo fete boye bamama il faut kozalaka kolesa ndako bien kolesa ndako malamu eza important bamama na nga bakosi yango te ya kosala tomoni nasombi agneau batranchelinga yango bien donc kolinga te ndako ezalaka na nzala ndako oyo eza na mwasi kozala na nzala te moni agneau sombi agneau nanga ba trancher en bien il faut kolinga la ndako fezaka bien il faut kolesa ndako malamu kolesa bana malamu kolesa papa malamu agneau nanga yango oui moi j'aime la viande mingi na sombi viande d'agneau na kwa saisonner viande d'agneau nanga oyo entre temps pe temps pour la fête le 31 entre temps entre-temps, on a assaisonné qui peut sauce nanga. Voilà. Sauce nanga peut est déjà assaisonné. On ne sait jamais quoi on mupaya. Le lieu comme quand on a ça nini, on a déjà le bloc on a est assaisonné. En tout cas, merci ming na ba papa o ba sepela na émission oyo. Ya papa nous pour le mariage. Ba maman bilo comme tu bota la kate ba papa pe batala ka ba papa pe ba ya na ba retour. Bon mon na kango ma bête. Bon mon akango mabete tango ba papa bayaka koloba te mama ya nitu na bengi opotala boy na bengi opotala mama komona yango mabete on apprend tous les jours moto ya bakanyo so azaka te ezalaka pona to salisana bato moso ba na ignorance ozo sala makambo ozo bateke eza mabe il faut bande ko batalisa yo ba yebiso ki makambo ozo sala eza mabe soki batalisa te moyeba ekozala te okomono zo sala malamu zo rando zo sala mabe bande ko soko za mwasi bala yeba ko vana na ndako no ya libala fin de l'année yango sala bilan ndeko nyonso esko zo yoka ngai ozala mwasi ozala mobali ndeko sala bilan sala penza bilan yo moko vanda banda ko réfléchir tala penza ke mbula oyo nga na vivre ngo ndenge nini ane o eleki ndenge nini to vande na mobali na nga ndenge nini
toswanaki combien de fois na koswana na biso eloko nini etindaki toswanaki mpo na nini eloko nini esalaki ke toswana ovandisi mpe mobali na yo oyebisi ye papa ndenge tovandi mbula nyonso boye tokomi le 31 décembre yebisa ngai eloko nini olingaka mpa na ngai te eloko nini osepelaka nango te bizaleli nini oyo osepelaka nango te mpa na ngai mpo ndenge tobanda mbula ya sika mpo ezalaka nango slogan na biso ke mbula ya sika makambo ya sika bikende bizonga mbula ya sika makambo ya sika bipapa na mbula oyo ya sika oyo nangi na change mwa bizaleli na mbula oyo ya 2022 yango ekomosila eloko nini osepelaki nango epa na nga te bizaleli oyo osepelaki nango te soki mobali no ayebi soki mama nga bizaleli no ya boye ta moso ya bato moso alamuki na ntongo 8h du matin abandi kobenga bato eza dérangement na 8h du matin obandi kobenga baninga 9h baninga bakendaka mosala neti bato bana ba comportement ya bongo il faut kotika kobengaka bato tongo ya malamu te po ndenge moto alalelaki oyebi te soki obengi moto tongo ndenge wana akoki mpe kopesa réponse ya mabe mpo na nini mpo aza fatigué alali malamu te il faut kotala aire nini mpo koki kobenga motu neti bato babenga bato na batongo ba 8h eza mabe kobenga motu na ba 23h eza malamu te eza bizaleli mingi to na ba congolais ce n'est pas bien kobenga motu na minuit kotindela motu na testo na 2h du matin na 3h du matin eza ba comportement moko il faut totika eza malamu te eza très fréquent et puis na ba maman o bazalaka ke mobali asa koti na chambre yo kimita muso na toilette oso ana motu eza malamu te ou bien yo vandeli kaka émission pendant 5 heures du temps eza malamu te il faut changer mais pour na changer tout na mobali na yo sala bilan ya année 2022 sala bilan ya comportement na yo na belle famille na yo est-ce que mbula bande bandaki na ndenge esili bovandaki malamu na ndako libala na yo mbula ndenge bandi na ndenge esili bovandaki malamu ya solo eska bato bazaka ba problème ezangaka te mais ba problème on peut ezala ere nyonso to te wana eza malamu te ezala na mosala epo oyokende na mosala osalaka na baninga banda mbule banda mbule esili ovandaki malamu na baninga na mosala epo osalaka na société pa yosalaka est-ce que na baninga oyo courtoyaka entourage na yo mbula ndenge bana ndenge esili est-ce que ovandaki na bango malamu ovandaki na baninga malamu alors faut que ça ba bilan ya santé ba bilan ya mpona noblaki bilan ya santé il faut que ça la bilan ya comportement oza ndenge nini ce qui pose une reproche il faut tenir en compte parce que tomiye bakate moto atalaka moto ndenge bake moto ya zaboy na bandeko bakosela bato makambo soko vandi o fabriquer likambo koseli moto fin de l'année yango senga pardon vo senga pardon pa nzambe kende pa moto oza concerné lo bandeko limbisa ngai ndeko na kosela ko makambo ndeko na finga kiyo ndeko na ene ko gratuitement ndeko na finga ki liboto na mobimba ndeko na finga ki bana na yo ndeko na finga ki mobali na yo ndeko na finga ki famille na yo na finga kiyo na ozo faut reconnaître avant ya kokende pa ya nzambe okenda pa moto yo tuka ki osaki mabe osala ki na semeki mikitisa semeki nanga oza kaka mobali nanga oza tata mwasi ya bana oza papa leki ya bana antoko ba comportement nanga ya mabe na sengi bolimbisi semeki limbisa ngai Bible lui fait toi petit moi je te ferai grand l'humilité précède la gloire la ebi na buto lelo batebele ba kokende l'église ebele na sokende réveillon mbula sika yango nazokende réveillon mbula ya sika mais avant kende réveillon sala nanu bilan ya comportement o se comporter ndenge nini na mbula yango batu boni obetisi mabaku batu boni oyo tuki yo pe bakoki batuki yo parce que bato pe batuka kyo to ba betisi mabaku bango pe ba reconnaître côté na bango donc bandeko il faut que avant ko kende na église lelo ko kende ona ki église na ki ko sambela fin de l'année yango natika mbule yozo na mboka nzambe bilan sala no bilan ya comportement année nyoso mobimo passé yango ndenge nini eza très important koyeba kovivre na baninga kovanda na ndako libala kovanda na société kovanda na ba camarades kovanda na ba semeki biloko wana nyonso eza vraiment important moto kokino kosambela bandondo kutibutu mais kati na yo soko oza na mabe
na bato oyo moko vandi po muto akosaka conscience na ye azalaka te muto koki kokosa bato ya mokili nde toyabo tokokosa na kosi yo kosinga me ntango navandi conscience na nge esali bia te je suis dans le faux nakobota courage nakobate ndeko nayaki dans le faux eloko nasali mabe ndeko limbisanga bible ekute elobi avant ke ndeko otya offrande oyo tobengi mabonza yeba koza na kimia na bato nyonso sino te soki otye mabonza na yo ekozala kwa mabonza ya Kayin nzambe moye yamba yango eza te eza journée ya réveillon bato nyonso bakokende église mafan kende église bongola motema sala nanu bilan ya comportement na yo epesi yo nini bandeko oyo bozotalanga boza na kati ya émission préparé pour le mariage nalobaka toujours émission na biso ezala mpona kobebisa te mais ezalaka nde mpona kobongisa ntina yaka kotelema boyi eya mpona bebisa eloko moko te ezalaka nde mpona kobongisa et surtout soki otelema na miso ya malamu yo moko okosepela soki otelema na miso ya malamu okosepela koloba te mama nito ana raison makamama ni tolobi eza yango tout à l'heure tokuta na pona to kabola ba vœu mais pona siko na suksi na nuka wana ba mama foko koyeba kolesa ndako na papa moko abenga kinga sepela mameli ya nitu grâce à ba émission na yo ekomi pe ko pesa mwasi nanga asokipe na ndako mwasi nanga banda kolamba na banda kolia bien ndenge mobali alia ka bien pour mwasi nanga zaki na négligence pour asokipe nanga penza boyeka biloko acheche ka bongo mais grâce à ba émission no mama moi ça n'a pas changé makambo bonde na olinga yango na lobe makambo ba comportement ki tango yoki omitali omikoti na kati obite na bongo leloko au moins libala yo kende bien net mama ile ya nito linga basi ya munoko te baso bafinga ya mibale deuxième mama linga makambo wana te baso bafinga ya mibale soki mbula nyonso eleki ozalika kofinga mobile likambo meke okate mobile no linga likambo ko fingi mobile mama avant okende na réveillon vandisa na papa ye nazo reconnaître que mbula o nyonso na se comporter ki mabe na sala ki mabe na se comporter papa limbisa ngai okomona tango okende na yo na losambo no nzamba samoni motema no petwa asamoni motema na yo eza bien bino pe ba papa soko yebuko otuka ki mama o dekonaki ofinga ki mama olembo nga mama ozongisa te po mibala poto mingi bizale na bino olembo nga mama ozongisa te mobali autuko ki mama mwasi akoti nyonga 20 000 euros pour un mariage. Zwana yo loko oza clean na banque après to banda kufuta crédit afutite nandenga kimi mwasi nandenga ki papa 2023 yango soko kokende na ke réveillon avant kende réveillon bengana no mwasi po bosi bokabwani lobala mwasi nazo reconnaître na sali mabe na sali o mabe mwasi nanga limbisa ngai mama limbisanga wana tango ke na réveillon ko sambela nzamba komona ke osobongisi parce que bible lobi luka kimia na mutu nyonso il faut ko luka kimia luka nzamboyo nzambe baluka kaye lelele alléluia avant que luka nzambe luka kimia na mutu nyonso tu toza le 31 décembre 2022. Encore une fois, joyeux anniversaire. Ya mette na ngaba papa ibidi ya kana champagne yango na okende kofungola pona anniversaire na yo. Pona lelo to suki na wana to kozonga susu to na journée moulai to kozonga tout à l'heure. C'était votre deuxième maman, maman Elia Neto, la reine mère, autrement dit Kimia Kaka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusa kumuna. Nzamba nubeshe nene bana betu. Bon bisous. Bye bye.